Mbote mbote bandeko bayandaka papa FTM ya Congo Milolo. Mbote mbote na bino place bozali bana ya Congo. Lelo tozali dimanche 2 septembre. Nazaka ko informer bino ke mwana biso azali porté disparu oyo boyebi na kombo to bengaka Mimi Bob Elvis. Ou asaki nzembo ya dégage, ou asaki nzembo afingaki to akritikaki gouvernement médiocre. En tout cas, ndeko na biso, mwana na biso, leki na biso, ya na biso, Bob Elvis azali porté disparu depuis mercredi. Depuis mercredi, azaki na rendez-vous na camarade na ye, babenganaki, mais atikaki komonana te. Ba recherche eza kosalema, asali na signe de vie te. Batu oyo bamoni mwana oyo babelela baloba place mwana azali. Toza kosenga kaka balibere mwana biso oyo Bob Elvis. Azali artiste musicien, ayemba nzembo ya dégage, nzembo moko normal, aloba ba réalité ya RDC, afinga batu te, atumola mutu te. Toza kosenga na batu oyoyo, baza na mwana biso, toyo bakangi ye, batika ye, balibere ye. Nous avons besoin de moi, na biso Bob Elvis, botika ye vivant. Azana ye kaka simple artiste et musicien. Ayemba na ye banzembo. Banzembo oyo asalaki ya dégage. En tout cas, mutu nyonso tu asepelaki na nzembo wana ya dégage. Po aloba ba réalité ebele. De perdre ba jeune ebele, ba activiste ebele, ba jeune bazana ba prison, mais ba homme politique na biso baza koloba te loko moko te. Mwana na bungaki depuis mercredi. Ata opposant moko te aleki na télévision asa ba déclaration pour la libération ya mwana wana. Rien. Baza wana kaka na makambo na bango ya ba élection. Makambo na bango ya ba poste. Ngai fona koma boye. Donc, déclaration ta homme politique mon côté bon. Surtout dans zolo ba homme politique ba na zolo ba surtout côté opposition. En tout cas, toza kosenga na batu oyo bazana mwana oyo Bob Elvis ba libérer mwana biso. Azana ka simple artiste et musicien. Alingi mboka na ye bolingo ya RDC bolingo ya Congo. Aza koyemba banzembo oyo ya makambo aza komona. Oyo bayebi nzembo ne ya dégage bayebi yango. Bandeko soki suite à bien monani pona mwana na biso ndeko na biso ya Bob Elvis toko informer bino bo s'abonner na site oyo ya site bana mboka ya Congo Milolo tozana pona ko informer bino bo s'abonner mingi pona soki video ekoti na YouTube ekomeli bino na ba portable na bino mbala moko. Nako tenir bino au courant soki nazwi suite ya mwana oyo Bob Elvis to bunda na pona libération ya mwana oyo tokolonga.